politique, maman na bino, avec des becs, à TikTok. Maman nangai. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoyemela kayotongo pe pokwa. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika Nzambe apambolela ngai bino encore une fois de plus. Kaka ndenge tomisana koya kopesa bino basango pe kopesa toli. Boyebi objectif ya chaîne oyo ezali pona ko pesa bato toli par rapport ya vie otoko bika na sena moi et pona kosunga muto na muto ayeba ko se positionner. Et concept na biso to benga ngo toli kati na bonzambe. Bonzambe simplement parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. En d'autres termes, pour muto azala bien, pour muto azala ere, pour muto vivre vie ndenge sengeli et sengeli ayoka pe ato sanzambe. Parce que soko yoki nzambe te, soko tosi nzambe te, en tout cas ekozala pasi po omona bonheur. Oui. Sans plus tarder les amis, lelo toyoko to memeli bino sango nini. Lelo lisolo toyoko pesa bino to sango to memeli bino ezali toyebi ke papa na biso l'homme du pétage prophète de Nilesi azali en préparation ya maxi single na ya pétage oyo actuellement et bandi déjà au sala makelele et raison pour laquelle toye poto banda to pesa bino sango to peto ebisa bino combien nzembo wana si ebandi badega oui ebandi déjà badega nano ebimite bon temps ekobima bandeko eozala ndenge nini wana ezakara motuna bandeko tolanda na bilili tolanda pétage na bilili pe tomona danse oyo batu baza kobina pona nzembo oyo avant tosala analyse na biso. Kaka ndenge bouti komona pe ndenge bouti koyoka bandeko na ngai c'est vrai tozo seka c'est vrai eza ko divertir bato mais kaka ndenge passer rola dalo abengaka ye divertisseur national ou encore international mais ba conséquences to ba dégâts spirituellement eza ko poser bandeko doza ko ignorer yango. Pourquoi j'ai dit ça? Les amis, simplement parce que Denis Lessi est un serviteur de Dieu. Oui, Denis Lessi c'est un prophète. Denis Lessi c'est parmi batu oyo nanzela na ye to nanzela na bango ye na ba misusu nzamba bikisa ba âme ebele. Et ya mawana pas ses alliés que la même personne oyo nanzela na ye milimo bika lelo milimo bele ko kufa pe nanzela na ye. Bandeko nzembo oyo soki fali muta yembaki yango to wera to kofi elingaki eza nango problème te babi nango lolenge bazobinela yango mais muto a composé nzembo oyo na bandi ko lakisa bino sko ba dégâts ya likambo yango muto a composé auteur compositeur en nzembo o c'est un prophète, un serviteur de Dieu. Donc ne malembe n'analyse na biso pour comprendre et là on est na linkoloba. C'est un serviteur de Dieu. Bandeko nzembo ya lemoloto to nzembo ya deningonde. Croyez-vous batu bakoki kozwa yango babina ngo n'importe comment ou na balolenga boy te. Soki batu bazui libertinage ou encore accès yako bunga to pe kokende nango na balolenge otozomona c'est simplement parce que lolenge ya nzembo ya ngonde
mutu etindi to ememi bango na façon wana to na lolenge wana. Or Denis Lesi est serviteur de Dieu kaka ndenge na uti koloba na bino. Être serviteur de Dieu veut simplement dire être un canal de la délivrance des vies. Et non, il y a destruction des vies. Naebite malembe bandeko bo comprendre. Nazo kene malembe. Bandeko na ngai Yesu abikisaka biso. Po biso pe to bikisa bato mosusu. Na nzela na biso esengeli bato bayebi nzambe te babika. Siko soki na nzela na biso na place bato babika bato bazobunga. C'est un problème sérieux, il y a un souci. Et nzambe otuna biso. Na ute osala émission mo récemment ko dénoncer pas mal ba mambo zo le kana ba église et na lobela li kambo yo. Je crois eza na passage mo na Romain eza ko loba que le monde entier, le monde tout entier soupire, hein, mokili mobimba. Et ana se douleur. Ils ont soupiré peso de la révélation à fils de Dieu au pluriel dont nous sommes. Révélation ana eza que Christ puisse se révéler en nous ou encore par nous que le monde voie Jésus-Christ. Na habité ceux qui n'osent se faire comprendre. Oui, en fait nanzela na bizaleli na biso, nanzela na attitude na biso, nanzela na misala na biso etamboleli ya nyonso ya biso esengeli bato bayebi nzambe te bayeba nzambe. Car nde na yebisa bino l'autre fois que bato nyonso te babongo la mitema parce que tozo te ya bango non. Bato musu babongo la mitema car parce que bamoni bizaleli na biso eza bien. Yango moni Paul azoyebisa Timothée za na conduite malamu liboso na bapagano. Enfin que mukolo nzambe revisiter bango bapambola nzambe na tina na yo. Ebele baya église simplement parce que monaki master na ye ndeko na ye aza na conduite ya malamu. Et à s'intéresser et pousser à l'ukazala netiye et sali ke alanda bisika kendaka. Pourquoi? Simplement parce qu'à comprendre que non, ce qui muto azaboué, eza parce que a bisika zo kende wana nde mutu, eza ko influencer, ngape na posa na changer et aba témoignage to yo karango ebele. Bande wana nga Bible zolo ba scandale ko ya même wana muto ozala sujet, tope cause ya scandale. Oyo to muti komona ezali scandale. Eza scandale. Et mutune ezali bande wana mutune ezali nzembo wango. OK. Tolongola nanu danse o to moni bat baobina, OK? Tozoka nzembo yango moko. Kande boyokeli nzembo wana bande oto beta nzembo wana wapi? Na église, na ndaku, na bar to ebite. Ye moko alobaki ya nzembo ya kobeta partout. Partout. Même na église na ebite. Pasteur ozwa nzembo ya pétage a tiango na église, faut zapeka a pétage. Faut zapeka mutu e peta. Pour ozwa nzembo sikoyo, nzembo so bo tiango na église bande ko bo tiango na tani. Ya louange, ya adoration na ebite. Ya exhortation et nzembo tango ezo beta. Eza po esa nini e édifier parce que nzembo nzambe eza censé ya ko édifier. Koyemba. Koyemba, tope ba yembi bazala ba évangéliste. Lorsque nous chantons, ngana yembaka makambu oto yembaka toto lobaka ezalaka makambu message oyo to transmetaka. Tozwi na Bible et pas na nzambe pona ko édifier et tope ko exhorter bato. Certainement je me fais comprendre. Sikoyo, lorsque vous prenez une chanson comme pétage, oyo refrain nango je sais pas péter, quand de bozo quand on a pété, ezala na église pété, na ba musicien pété, na ba policier. Sikoyo, en quoi cette chanson est en train d'édifier? Ou encore yako osunga motu na ebite, yako consoler motema motu na ebite. Na ebite certainement non se faire comprendre. Bande onangai car ande na uta ko sela bino analyse ya message ya mambozo le tout autour. Toza na temps de la fin oyo sengeli mwana nzambe nyonso il faut azwa garde. Makomi ezolo bana Matthieu 24 lorsque vous verrez l'abomination
de la désolation s'établir dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Que cela veut dire, lorsque okomona l'insalamable, kozwa esika oyo esika ngeli ekoki kozala te koki kosalema te, esengeli okeba. Kokeba na elingi eloba nini? Esengeli ozala prudent, esengeli ozala prêt, esengeli omilengele. Yango moni Apocalypse ezoloba na biso, je crois na chapitre 22, ke mutu oyo azali peto ami peto la lisusu, o paza mbindo ami mbindo la lisusu. Donc yo oyo omibengaka mwana na Nzambe, yo oyo omibengaka chrétien, tu as tout intérêt ya ko continuer ko banga Nzambe, ya ko koba na ko banga Nzambe, ya ko continuer ko sala malamu, ya ko banga Nzambe lisusu, ya ko linga Nzambe lisusu makasi, ya ko mipetola, ya ko kabwana na mabe, ya ko longwa mabe pembeni na yo, ya ko sala effort wana. Pourquoi? Simplement parce que le diable a pris la dernière vitesse de l'autoroute, a maximisé vraiment la vitesse à souka, a joué la vitesse ya kosakanate, simplement parce qu'il a peu de temps. Azasunangongate, selon Apocalypse 12, Makomezolo balabiso, qui lui garde dans les cieux. Et Michael et ses anges fit bazalaki ba vainqueur, ba boakaki satana na mabele. Et Makomie bakisi elobi, heureux cieux, mais malheur à la terre, car le diable descendit vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Onyo sotozo mona ezaba retomber ya kanda ya satana. Lorsqu'on est en colère, ezala pona osalisa ba jete, ezala pona ko agir très dur, ya ko frapper fort, to pe ya ko se venger, to ya ko sala elo moko oyo et kosala badega. Oui, tant to anakanda et kalingi a acte to asala eloko na se akanda ya sentiment ya colère, ezala pona osala bolamu te, ezalaka pona osala mabe. Preuve, yoyebi ntango osili kaka, soki osiliki ekolobi oréagir na kanda, ezala posala mabe. Tomona bato ebele baboma na sa kanda, bato ebele bafinga na sa kanda, bato ebele babeta na sa kanda, bato ebele, en fait c'est ça. Satana na kanda, yango bozomona mamango bokomona. Et c'est lui qui est en train de gagner les terrains, ce qui est une défaite na kan ya bana na Nzambe. Et ba marambo bandeko ezala mambo betela maboko te. À chaque fois au c'est vrai on est humain, biso nyonso petant to mona totala to landa denilesi to sekaka. Mais quelque part ya babiloko ko encourager te. Bandeko, ses frères azalaka autrefois instrument o na nzela na ye Nzamba sepela, o na nzela na ye milimo bika, mais lelo obotala libunga libulu botala niveau ya égarement. Donc oya ye il faut lukela kombo mususu, parce que ebimi penza na kati ya ba norme, oya ye ekomi penza kobunga moko tochango na baka exceptionnel, tochango na baka exceptionnel parce que non na ebité, je sais pas où siti ko bisika nini na koyi ko situer prophète pétage to pe prophète denilesi na mamunionso oyo asalaka. Oui, nul n'est parfait. Ndenge makomi ezoloba to bronchaka, on peut broncher étant qu'humain, même moi qui vous parle naza mutu, mais ko demeurer na lisumu, ko demeurer na mabe, ko demeurer na erreur, eza diabolique, eza satanique. Yango ndeko na ngai, yo komona biloko aboye, esengeli oluka su Nzambe, esengeli omibongiso milengelo mipetola, ekobosana te kobondela pe pona ye, parce que satana azala na mawa te. Yango na yebisaka bana na Nzambe, ça très attention. Mokolo satana ozwa na motambo, to ko récupérer, to kozwa na ngambu na ye, olela. Olela. A osali so ba mambo moko wana pouvoir résister te. Les amis, vous croyez 20 ans passés, to 25 ans passés. So balakisaki denilesi image o ata na vision alinga boyango. Alinga ngote. Alinga kutu pas permettre ngote. 25 ans passés, so balakisaki denilesi tala dans les jours qui viennent ndenge okoma. Anga kotela mabondeli abanzambe ngate eloko na boyango. Mais lelo oyo, s'il est à l'aise dans ça, c'est simplement parce que intelligence est côté et sombré et côté na et plongé dans obscurité. C'est ce que le diable fait. Obi Satana soka récupérer moi na Nzambe, a se rasiraka, hein? Et lora liboso ezalaka nini?
akozwa conscience na yo ya malamu aolongola ngo boyebi na classe totanga la conscience je crois son abosani te na 3e ou 4e primaire tozwa définition ya conscience ou 5e primaire na bosana yango te. La conscience est une voix interne qui nous pousse à faire le bien ou à faire le mal. Voilà définition na zo ya conscience tant mazala mwana moke na classe. Siko tant na yeko kola na kibonzambe na yeko comprendre que conscience car ande ba ebisa biso ke ezali voix interne oyo ezotinda moto asala ou soit malamu soit mabe nde na kosambela oyo na yeko discerner par le Saint-Esprit que ezalaka voix interne oyo ezotindi osala malamu ezalaka ya nzambe donc ezalaka deux voix au fait kati na yo koyoka oyo ezotindi osala mabe ezalaka voix ya satana siko satana asalaka nini voix oyo ezotindi osala malamu eza bonne conscience oyo bible ezolobela oyo paul azolobela azoyebisa Timothée je crois na livre Timothée alobi na ye boye kobungisa bonne conscience te o ebele basi babungisi oui na luka passage wana na yebi eza na Timothée mais fona luka chapitre na verset na kolobela ngo susu bien malamu prochainement mais na lingi o prêter vraiment attention na mamu na koloba na minute oyo na bande koloba na classe tozwa définition en conscience keza voix interne ou ezotindo sala ou soit malamu ou soit osala mabe sikona kibonzambe na kokola na yeko discerner ke o ezotindo sala malamu ezali voix ya nzambe o ezotindo sala mabe eza voix ya satana donc oya malamu babengi yango bonne conscience oya mabe ezali conscience ya malamu te siko Paul azoyebisa Timothée kobungisa bonne conscience te o ebele ba perdre neti papa na biso de nilesi c'est une personne o a perda déjà bonne conscience ye kaka te baza ebele ba perda bonne conscience siko satana eloko asalaka yango wana soka récupérer mwana nzambe eloko liboso ko se rassurer eza o perdre bonne conscience donc aosa nini akozwa intelligence na yo ndenge bible ezoloba je crois na livre ya Philippiens au chapitre 2 ou 3 na revérifie yango bakozwa yango bakoplonger intelligence dans la obscurité et obungisi bonne conscience qu'est-ce que cela veut dire ata mabe omona ngo su mabe te bande wona ngai ba 20-30 ans passé ba mukuna oyo bozomona lelo oyo akomi viral oyo ba imagine komi viral na ba réseaux sociaux babanda kobenga ye préfet de discipline c'est une personne qui était catégorique oyo bande kotelemela mabe oyo bande kosimba fimbo kokondane mabe ko dénoncer mabe mais ya mawana ya pasi eza komona lelo oyo bamakambo ekoleka mpe kosalema na bavie ya bato wana non seulement ça nalanda émission ya pasi ya mokuna moko bayamba epa de dame bamama batantine mpenza kana ba réseaux sociaux o ewumeli mwa moke ewumeli mpenza ekozala esalisa ntango wana renaissance ebandi sika voilà ntango wana équipe ya renaissance ezopela ye toyebi baproblème azwa na équipe wana nde bato batele balobi maintenant okekota makambo oza mosali na bayamba ye na équipe na nini na émission wana les amis naoka pasi na mawa na motema en fait c'était pour ridiculiser l'homme de Dieu c'était pour humilier l'homme de Dieu pourquoi simplement à cause ya bamakambo oyo bango bamonaki ye kosala bandeko évêque mukuna asala publicité ya prémisse s'il vous plaît masanga oyo bapasteur bateyaka biso keza mabe eza lisumu eya alobaki eza malamu mpona santé nga natala publicité wana bandeko bamama na bazopose question et c'était ya kohumilie ye ya koyokisa soni na sens ke barapele ye bamaka ye barapele ki mosali na ya nzambe ye na bamakambo oyo ye abandaki koloba na bato avant na oyo yako et pendant que bamama na bazosala yango en rigolant donc en se moquant elle se moquait et l'évêque ne parvenait pas à se défendre à parler comme il se doit comme non car les amis c'était vraiment choquant c'était humiliant c'était triste tout ça le diable est en train de gagner les terrains et c'est l'église qui est humiliée c'est le nom de Jésus
qui est insulté. Bandeko, tout ça la nzambe pasi na motema na niveau moko. J'ai toujours prié et dit à Dieu Seigneur, na leki motute. Mais na bonde la na senga nzambe. Ayokelanga mawa. Na koma na ba niveau wana te. Parce que kondima ota musu bato na bazali nango lobi nga na nga hutu nango te. Ba sacrifice bato na basalaki hier nga ta musu ata linzaka na komite. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui. C'était des hommes de prière. C'était des hommes qui craignaient Dieu. C'était des hommes de sacrifice. C'était des hommes qui basala ba exploit. Toka ba sango, toka ba témoignage. Oyo ya ba miracle, ba tolokola ba kiziamina. Et ça coûte au montage, nde tozo mona lelo ba ba monter ba miracle o ba manki non 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 non. O mona penza koka ki mambangu montage était en plus à l'époque tout ba biloko ba montage makanisa montage et banda yuta na wapi en fait il y en avait pas mais à mawana pas kota la lelo batongo o ba komi na senga nzambe nkolo batela ngai parce que bible zolo bezana makasi te zana ngoya te mena molimo na nzambe. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se ont parlé de la part de Dieu. Pona robanga nzambe, pona osa la volonté nzambe, ezala ngoka nzambe. Sans et tu ne peux pas. Avec la chair, avec le sang et l'eau, tu ne peux pas. C'est pourquoi j'ai toujours prié, demandé à Dieu, Seigneur, garde-moi, préserve-moi, s'il te plaît. Pona ngamoko, na okokate, na ebi lobite. Ces gens hier étaient aussi dans l'anonymat. Na okate moi j'ai donné des sina na eba kaye. Un moment nzamba tomboli mukili mombe ebi me bota lelo ba dégâts. Bande ko nous autres là lelo tam subat ba ebi bisote. To sa ba émission. Tam sou suppose ata 100 vies, to 50 vies à pamba, il te faut des jours, il te faut des semaines. Mais ça là ba oyo so bois qui vidéo n'est-ce pas à 24 heures et ça 100 000 vies bazali. So bois qui vidéo n'est-ce pas à 24 heures et beta baka bazali. Donc le lot wana anonymat lobita muso nzamba osala to ebité et naibisa nzambe abosa na ngate parce que ezala ya pamba te lelo nga na ote ya batu mususu lelo nga na zo dénoncer to pe na zo loba mabe batu musu ba osala lobi pardon eza tour na ngate nzamba okela nga mawa batela ngai bandeko ya mambo zo sala pasi ya mambo mawa tozo seka mais quelque part yesu au souffrir parce que bible zoloba à chaque fois moi nzamba sumukara volontairement ezala kobaka yesu deux fois na ekulusu siko soki ezandengo na bandeko na ngai do seke yesu wana ko azalaka ne na kimia te chaque seconde chaque minute chaque tierce alelaka ne kaka po ekulusu c'était la souffrance n'est-ce pas donc tolelisa na biso nzambe mikolo nyonso na mambo tosalaka. Les amis, la bonne conscience ya soko perdre bonne conscience okotambola ta mutaka la libanda omona no angote ata ba reprocher oloba mabe eza wapi toyo kabilo papa na biso alobaka abeta masolo a break non kosala kosepelisa mwasi na yo en le faisant toyebi acte abominable o bible zoko benga na ba contre nature eza nango problème te aloba ngo na plateau ya ba païen très à l'aise. Toyebi récemment euta ko yinda wa balara mwasi soki ya mibale na Belgique et puis après kendele wa meli famille en fait tout ça il s'en fout hein. Azakuna te pourquoi simplement parce que bonne conscience à perdre yango à perdre yango intelligence et côté na obscurité c'est ça le diable Satan a master motote et pour éviter ça pona chite na conseiller na ndeko mo azolandanga o mwana nzambe tala komesana na nzambe te so bando mesana na nzambe okomona nzambe masano esili osuka boye oyebi ntango ozo reconnaître wa conscient ke eloko ya mabe mais osalaka noka yango en tout cas yeba ke kobunga na yo kotengama na yo a petit fait yango wana malembe oyeba te o comprendre te otikala pe ko remarquer te boyebi ntango nzambe ayaka na vie ya moto ayaka na makelele mais ntango abimaka na silence yo mo constate te. Bible zoloba par rapport à Saül que l'Éternel avait déjà rejeté mais ya ebara na ete boyebi ti Saül abanolanda David bambango ya ebara ke non azaka na nzambe mais pourtant nzambe asa bwaka ki
La même chose avec Samson. Il y a Samson de Salanga Mawa, texte dans la Bible sur Tanyango. Et ça la pas si. Bible le dit, il voulait se venger comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Ah, et ça la pas si texte. En fait, lorsque Dieu se retire, Moutou aye bakate. Moutou aye bakate. Mon prophète de Nilisi, so botouni et batou na yepe question. Ya ebika ke aza toujours na Nzambe. Nzambe azo continuer à agir. Et Dieu peut se retirer, ozo continuer pour ça miracle, c'est yu ezalaki belé. Yo ebika ke Nzambe aza, mais Nzambe aza soute. Nzambe aza ne soute. C'était ça avec Saül, c'était ça avec Samson. Et tilelo ezo salema. Yango boyo ka langage ya batona mingi ezalaka. L'Éternel, Dieu ne se retire pas de ses dons et de son appel. Ne renonce pas de ses dons et de son appel. Donc soit c'est à Bengio. Et c'est ça en fait. Je crois en Romains 3. Nzambe Bengio. Oza mosala otikela mosali, peu importe mabe oko sala. C'est l'ignorance. Ouais, c'est l'ignorance. En fait, le langage est bon. Pourquoi? Bonne conscience, c'est associé koufi. Là où le péché abonde, la grâce ira bonne. Et au constater, ba vie ma soumwa ko sakanate. Pour une grâce, c'est abondé. Ma soumwa, il faut la pour grâce est abondé. Et l'oro babo sana kezala ke suivre monte kotalo la Bible zoloba. Or, lorsqu'une personne a soumoka, a se suyer, eza âme na yende mutezo se suyer. Et loko eko mata. To eloko eleka na jugement na tribunal liboso Nzambe ezala âme ya muto. Sko bato balobaka bongo, babosana ke Bible zoloba, na lola suire ekotate. Babosana ke Bible zoloba, église oye soroya kozwa eza oye kozala trouver sans tache ni ride. Babosana en fait elekela ngai. Bon, nga c'est normal, il faut elekela nga. Pourquoi? Parce que conscience ezo sala nan. Donc bango tellement conscience c'est kufa. Yango moni batena compte ma ambwana te. Une personne qui se dit serviteur de Dieu ou encore enfant de Dieu, bizarrement, il va aller toucher au fétiche ou encore à la magie pour servir Dieu. Ça n'a pas de sens en fait. Et ça n'a pas sens. Mais tant tellement conscience à mon te koufi, il y a pour nous monake non, mambazo sala et bon non. Et pourtant tant yo ke ko simba kisi pour soi des osé Nzambe, mais Dieu n'est plus avec toi. Ma komi ezo parler biso ba œuvre ya chair. Batangi magie na kati. Et Bible zo le balanga bato ba pratiquera biloko wana na Galate. Ba romona bokonzi na lola te. Siko yo mosel na Nzambe, moke simba magie. Oh, Bible zo le bake muto ko simba ngo a mona bokonzi. Vous ne voyez pas que donc il faut monara que no mitu ezo sa suma la moté. C'est ça, mitu ezo sa suma la moté. Bandeko makambo ya mambo pasi ya mawa ya soni. Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe ayokela biso mawa sinote et ça pasi. Mais ce qui est vrai, les amis nazo kena na rochite, ce qui est vrai ba mambo yo na bandenge moko somehow na bandenge moko et sila nango et c'est très bientôt. Ouais, parce que Nzambe azo suscité génération sika. Nzambe azo suscité génération sika ou assez à préparer et sikalika abimisa bango. Et neti mabe eko vendre sika mona malamu te parce que même makomi ezoloba au commencement Dieu après avoir créé, il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Sobotangi même voilà na Genèse 1. Sobotangi même na 2 Corinthiens on a chapitre 7 makomi ezotalisa biso ke y a rien de commun na ténèbres na lumière. Na fidèle en appartenant infidèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nzamba si abongisi pas préparer génération ya sika. Oui, parce que Nzambe, bino bonganti aotika makambo akotolera ko accepter ngotika. Bien que c'est vraiment beko continuer nango. Mais et comme à la moment moko Nzambe akoyeba ko kabola penza mabena malamu. Actuellement Dieu ne veut pas ko bimisa mbala moko ba o abongisi. Pourquoi? Parce que bako sangana. Et c'est vrai, nous vivons le temps de bleu et de livrer, mais ce qui est vrai, bon monde bateau nyonso.
nzambe akoefase bango, akolimwisa bango, akosotese bango, akoekrase bango, akolongola bango mpo atia baoyo abongisi oyo bakopetre peuple na ye, babrebi na ye. Ndenge azoloba ke nakoboma to mpe nakobeta baberger ya mabe, nakobotola bango bampate na nga e nakopesa bango epa baberger esengeli baleka na kopetre bango. Bandeko, bomoni bato ebele oyo tozomona bakosala bascandale na baeglize, bapaster oyo bokomona bakorendre bacompte likolo ya bachere oyo ezali sense ya koreleve, ya kopesa vie, ekomi ya kokweyisa, kondima bato ya koscandalize, tous ces gens-là. Nzambe akosilisa ne bango très bientôt. Kalate misu bakoboma bango, bakokufa physiquement, bakoexiste te, misusu bakokota bandaku, misu bakobela bamaladi compliqué, misu tokoma penda kotuna, oh mais akenda wapi? En fait, c'est Dieu. Dieu va faire ces choses-là. C'est pour bientôt, hein? Très bientôt, nzamba osalango. Kaka wana po anini po abimisa ba oyo ya sikato, ba oyo ya bongisi po baya ba kosa mosala. Bandeko, nzambo to sambelaka Bible zoloba azala na colère, arish na bonté ala na colère. Balobi te kaza na colère te, balobi azala kandango ezali, mais bien que zo na malembe tango s'éclater, sikoyo lo na linga nzambe asala mamnesi bato te. Ka bino bato bino boloba nzambe be boma, nzambe beta, nzambe sala boy, tango arobanda sikoyo ko exercer justice, ka bino mo oyoka mawa bobanda siko senga nzambe ba pardon. Malheureusement azonga asima te jusqu'à ce que a exécuté to pas koki sa volonté na ye. Vraiment bandeko nzamba pambola bino, que le Seigneur vous bénisse. To comme na biso na suka. Quant à moi, na moni bino mbala esima, merci beaucoup. Maman Nanga. Zambena